Bonjour, bonsoir, abonné nanga ya tout seul ni officiel. Lelo na ko partager na bino moi sujet moko quelques minutes aux concernés dialogue direct ya M23 na gouvernement congolais. Ezali idée ya président Yangola tema ye mutu azana processus ya Luanda azape pour le moment président ya Union africaine yango entamé ba discussion na cadre ya koluka kimia na Congo. Yango bomonaki abengisaki président de la République démocratique du Congo na Luanda pour ba discuter lango. Nasir na tela bino porte-parole ya président de la République Tina Salama expliqué bino ndenge bango bazuli kambango à prendre acte yako solola na bango mais position na bango eza ko solola ya Luanda te. Position na bango ezali ko solola na cadre ya Nairobi. Pour processus moko eza na Nairobi déjà kuna yango sangisi ba groupe armé nyonso na M23 présent na kati. Dans la sina otela bino déclaration Tina Salama boyoka position ya gouvernement congolais. Président Angola y a continué l'Union africaine pour être présent en exercice. Ça veut dire qu'il y a cause de deux processus, soit à Luanda, à Nairobi, union se commis à Nasenae, et que en tant que Mutuazo, mais Mama Solo, ou bien on va bien à le cas solution entre la partie nyonso à la médiation. Donc Azan a droit nae à cause la proposition. Azan a droit nae à entreprendre ba initiative, moko ba démarche moko pour que ceux qui a monde qui vont en découper sa solution. Alors ayamba qui me concerne beaucoup quand le biango a ébissé que alingi asala ndenge wana. Alors biso to lobi nini to vi ko boya te to vi ko bisa ete to couper ça est to lobi OK toyoki que OK na zela wana que de ma proposition sali toyoki tout simplement c'est quoi to comment na ndenge makambo no so ekokende donc biso to lobi ne malwa en français to prendre acte. Et puis to comment la siko suite ya makamno swana mais biso to tifale quand même la position na biso ya bandeli to changer te to lobby que biso to ebika processus mibale wana et processus mibale wana eza qui peut valider na sommet o ya chef d'état nyonso ya EAC ou bien SADC tant bakutana na Dar es Salaam balobaki que to kotisa processus mibale o ya Luanda na Nairobi to lobby que na Luanda to discuter faut to discuter na Rwanda parce que Rwanda ndezo agressé biso alors processus mosusu eza en place eza o ya Nairobi o est concerné ba groupe armé nyonso et Walande tolobaki ke tokosolola na M23 to etkele position wana et aussi eza makambo résolution pe ya Nations Unies lobaki ce qui botangi bien résolution wana 27 est en 3 et Nations Unies yango pe lobaki il faut tozongela to relancer processus en Mibale à Nairobi na Rwanda donc on espère que na ba discussion na ba démarche nyonso mokonzi Angola azozwa ba processus en Mibale et ko zonga donc pour l'instant on ne fait pas des commentaires to lobi toko talande ni makambo kokende résolution ya ozoloba ya conseil ya sécurité 2773 to 2773 ndenge na bato ya France balobaka ezosenga batumbuki ya M23 na baye batusunga kabango mampinga ma Rwanda balongwa na mabele ya Congo ipai bazwaki soki masolo makosalama et ozala te pona yango. Bon, toujours espérer parce que vraiment résolution na ndenge lobby et ça que va se retirer sans condition d'abord. Une résolution est claire donc retrait sans condition ba troupe ya Rwanda, ya mapinga ya Rwanda na territoire congolais. Faut d'abord se retirer. Hollandesa étape moko munene pour que tozwa kimia. Sinon ba solo msusu ndenge to lobby ba convoquer Angola 18 tokotala niveau ni RDC ko se représenter kuna donc pour l'instant on ne dit encore rien et puis tokoyoka dengeza médiateur ndé a convoqué à Bengisi Batou tokoyoka to lobby que to prendre acte et puis to comment la suite si connaît ko salima bongo bato M23 lobby ba misi communiquer ba lobby bon bandimi kasi bazana mwa komitungisa po ba Kinshasa zai koloba ba kosola na bango te kasi bazoloba soki masolongo sala maisengeli Kinshasa pe loba to pe mokonzi mboka loba na miso bato nyonso etandimi pe kokende solo la makambango Maria Nuzandengeni. En tout cas toko répondre bangote ndenge to lobby pour na euroyo eza Angola ndé convoqué biso eza Angola
de faire mise au part na ba initiative nae. Pour l'instant, tozo la des médiation. Tozo mon andenge dini makamozo kende na niveau ya médiation na niveau Angola. Na ndenge dini ba comme ça makambo no so et salima. Donc biso toza na commentaire te akusala na batwana. Bongo tomoni pe lobby ezalaki na sommet to pe likita il y a SADC mokonzi ya ekolo Congo démocratique ezalaki sommet en visioconférence donc virtuelle na suka nango ba yokani balobi sikoyo mampinga to pe armée ya SADC et longwa na mabele ma ekolo Congo démocratique mokonzi ya ekolo Congo démocratique azalaki wana azui makambo yango toloba ndenge nini. Bon, il faut quand même que le bac dans le contexte et ko yokama, ça peut se comprendre parce que boyebi ki boma ki ba soldat ebele ya SADC même ba ya MONUSCO kuna na Goma et que rapatriement est compliqué on moni ba soldat no soza kuna même ba corps kobima évacuation rapatriement pas bango est très compliqué donc je pense que après décision en troïka, lobby que c'est mieux, ça a d'abord retrait mon progressif, malembe. Donc ça faut comprendre décision wana et ouais c'est pelisibisto, c'est que vraiment SADC et continuer à soutenir biso et lobby et continuer à soutenir l'intervention nyonso na cadre ya kozwa kimia na mboka ya Congo. Donc et c'est vraiment ma condoléance, na sud-africain va perdre ba soldats na Congo na ba pays msusu et que donc tous un impact moko tozaka na ba pays membres non sur SADC il y a défense mutuelle donc ceux qui mboka moko ils attaqué mboka msusu et ya kosunga donc pacte wana ba rappeler ango na communiquer c'est ça qu'il faut que batu baeba donc ce n'est pas fini ezaka une étape par rapport à évolution makambo ba pesina no mokolo ba kobanda ko longwa malembe te to nini na sommet yango po batu baeba. En tout cas, sommet balobi est très comment dire acté partie membre non so oui et cause la progressif donc petit à petit ndambu na ndambu wana isa bango isa organisation na bango voilà. Voilà to moni to ande koloba ke olobi makambo ya Joao Lourenço a commis mokonzi ya Union africaine zali suska na niveau ya regionte makomi ya pe azasi koyo mokambi to motambwisi ya ba facilitateur ba médiateur nyonso engelo banini ba sangisi po baki ba processus za ko séparer mais ba sangisi ba processus wana nyonso te ya komi mutu na yango mokambi na yango. Normalement, ils ont parce que le processus nous sommes allés, ils ont assez quand même, on va dire, à l'Union africaine. Il y a comme mon président d'exercice à l'Union africaine. Pour l'instant, à agir aussi dans le cadre de médiation parce qu'il y a des médiateurs. Donc, je pense que mon tourna wana, et c'est que les bokene kotou n'andé plutôt médiation, bokene kotou n'a plutôt côté Angola. Mais en tout cas, biso, tokanga, on a deux processus. Wana, dengue résolution Nations Unies et lobby, dengue pe sommet oyo, il y a konzi ya mboka ya EAC na SADC balobaki na Dar es Salaam. Donc voilà, comme je dis pour l'instant ndenge ebandi na noté total ndenge makambo so zokende. Mais tout ça la confiance à mokonzi ya mboka on a suite ya makambo so. Tomoni pe on dirait bato mokili molongo bayokeli neni président topé école Congo démocratique pesi bazo continuer ko pesa bitumbu na Rwanda. Ouais, vraiment, ça veut dire que le lot, qui dit comme il monde dans Makamuzo, les Kana Congo. Pendant longtemps, tous les gang, en dans désert, tous les Makamuzo, les Kana Mboka, sanctions, les moins timides, condamnations, les moins timides. Alors, les lots, c'est pas que sur le plan diplomatique, les années, Fongo, les Missou, les années, comme il ça là vraiment, comme on a et que Balingi, Makamu, on a nos soucis là. Alors, Awa, to dit d'abord aux États-Unis d'Amérique. Donc, depuis, administration a 30 pays de bango babandi penza ba sanction botumbu sanction eza botumbu na etumbu bitumbu bitumbu voilà tout le monde va sanction tout le monde bitumbu bandi na États-Unis on va sanctionner James Kabarebe azana nilelo James Kabarebe aza officiel rwandais aza officiel na gouvernement na Rwanda donc ça veut dire que ceux qui va sanctionner officiel il y a gouvernement en Rwanda,
ça veut dire que comme Eza Rwanda, hein, parce que quoi agir de mon côté. Ça veut dire que sanctionner était en tant qu'individu, mais sanctionner était officiel à Rwanda ou a joué rôle moko, a joué rôle moko makasi na makambozo le kana na partie à Congo. Donc on est très bien, ils ont avancé. To équipé à partir de la semaine prochaine, Union européenne paie et pour sanctionner. Hein, bateau, bazotia trouble, bazotia bazat créé, bazan un rôle munene na bitumbo ya est du pays. Donc tous ces pays mususu balobi ba stopper coopération, ba stopper aide na Rwanda. Bobi ki Rwanda vivaka mingi na ba aide, il y a ba pays étrangers, Allemagne, Stopaki, France P, hein, récemment France P a annoncé que ba suspendre ba projet belé bazaki nango na Rwanda. Boyoka qui paie en Angleterre. Donc ça veut dire que Makambozo évolué très bien. Hein, ça veut dire que les lots qui les ont et que nous doit espérer vraiment que bah sanction quoi pesa mingi makasi comme ça Rwanda comprendre que au continue pendant bamboula qu'envahir pays na ba rébellion les lots créés CNDP les lots créés M23 lots bio créés Ntebusi donc tout le temps aux ORACO envahir est Congo mais tout nous autres dit que oezo ya intéressé Rwanda na Congo ils a plutôt richesse na biso. Voilà. Matondo mingi ezalaki mama Tina Salama Molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique yango président Yangola atindeli M23 lettre ba participer na dialogue début nango ezali le 18 mars donc dialogue de fondement entre RDC na M23 nasi bongo na lettre yango au président Angola atindeli M23 a participé na dialogue direct entre M23 na gouvernement congolais.